branché biso télévision chaîne oyo ekokani na yo. Trouble moko koti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moi mutakala na nkolo. Na ko bete bato lengo na papolo na nyati yo. Na kwa isi yo. Okota to hôpital. Oh manana esilite. Courage, papa, courage. Ya Gabi a commis mal vie. La minute on est au baboui. Ya Gabi a commis mal vie. Soki na lobi na condamné yo, ozape ne sika ko tianga ite. Soki pe na lobi pe na condamné yo te, na zape ne loko ya kozwa pa na yo te. Ngai eloko bomisa ngai eza bilobela na ngai. Comme pas ya Gabi. Ya Gabi na mwana na yo Gaïta boyoki ndenge esone. Na yete pona ko condamner bino, na yepete pona ko loba mabe. Soki na lobi na condamner yo, ozape ne sika ko tianga ite. Diane aza n'importe quel moisité. Diane azala ki moisi obiloko nyonso ya nzoto na ye. Eza complet. Nga nyonso ezala na nzoto ya Diane na sepela nango. Kobana na tolo na ye. Na papa zela te. Faut que loba pe ba qualité mu. Ba responsable bolana. Ba responsable zola na mena loba pe ba qualité na ye. Bon Diane azaki pembe. Na loba pembe na ete. Na théâtre. Diane aya kitoko aya c'est-à-dire aye kitoko na ye na kati ya théâtre. Eloko moko te zala incomplet na nzoto ya Diane. Ngai na sepela na edendeli ya Diane. Esa eloko ekoyisanga kidiba te loko mabele ya Diane. Papa. Omona nga na ye awa na shebiso na yo oyo. Mon frère, papa na ngai. Olebe aussi sanga maye na matina sa nini. Tika na loba te. OK, loba. Na koya kidiba pona tolo ya Diane. Na lala ba pongi te. Mais occasion ezalaki te. Nyonso na bane kozela Diane. Soka pesa nga na ngaki na boya te. Ndeko na ngai tika na silisa. Tika na silisa ide na ngai nini. Tika na silisa ide. Asa muta ko ipe ko lamba mwa pondu mwa fufu. OK. Et puis na mboko pe mutaleka nga na mayela zate. Diane. Ozangi singa maloba. Natali ba photo na yo. Natani yango na ba fille ya ba comédien. Na moni salité na bango. Yo bimi soin na misu na bango. Bana baza salité. Ba comédien belé ya basi baza salité. Ba bongeli na kati ya théâtre. Papa so na mina tanga ba komo na bango o regretter. O regretter penga pe na ko regretter po bango pe ba ko inangai. Aza les seules filles o azala soin na théâtre. Nako sepela soki na ngambo ba comédien na ngambo ya famille to pe mibalo yo sala na bango mutu moko aza suks ayebi liwa na yo yaya na pesa ka des conditions pardon ya Diane songa ngai soki azala na mituka bimela ina nzela na boulevard na volant po beta tono yo na eboki na nzela moko soki possibilité ko bimela ina voler zate bimela na kata douche moma zana fulufulu ebele na nzoto po abima mokile mona mutakala na ye ba profeti ya mihibi baleki na ba chaîne o esingila ki baleka ba pesi ba prophétie etikali deux comédiens etikali trois comédiens kufa na famille mwasi na ye 10 personnes ba kufa. Je crois na yebisa ngo prophète Ézéchiel. Je crois na yebisa yango ya Roger. Je crois mutu nyuso o yaki na prophétie pour ba comédien na zala wana justement pour na ko répondre bango que liwa pe na ba famille na bino ezali bo banda pe ko kufela kala bo seku sape mutu te
ya Diane lelo na kolela te po sina leli mingi ma emission ekauki ngai Diane na ndimaki te ma sœur Diane nazo ndima te nazo mituna Diane alali pongi akolamuka après to azoninga salisanga ba G ya moite Diane akufa to pe Diane bana maladie ezalaki na tiraillement moke bana koleka entre Diane na ya Gabi voilà na yego telemela ya Gabi te makamwe botami ebele na koya papa ça no kimia pourquoi et provoquer siko guerre lokola ennemi et salir ya Gabi na liwa ya Diane tangu Diane azalaki na bomoi wana nanu maladi eyete réconciliation officielle et salama na moni yango na ba télévision na soli constat papa chic na théâtre bilonga mabezo tikala bilonga kitoko kufa bana nini mama jipe masamba kota studio ba comédie ba yeba azaka musicien jipe yeka so comédie akufi studio ancien musicien ba dans la studio Beaucoup de sales histoires, car les mogos ont la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche quand il est sous. Descend de que font mes tous benda. Dolbendo, gère les veuches à Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes tous s'emballent ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe. Déchirer le cœur ne peut plus. Libérer mes frères au placard. Aime trop la taille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués. C'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sacoche gogo, lunettes Versace. Des histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance. Pour compenser mes prises de risque, j'ai des doigts. Ce qui peur c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand c'est le couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor na biso. Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne Chebiso Télévision. Un grand merci à Lydie Moukadi, ma femme. Merci beaucoup à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci à Dinige Mosolo, Eli du côté réalisation. Merci aussi à celui qu'on appelle Maman Chantal depuis France. Vous tous, donc je la salue, maman. Merci beaucoup, Nanyo Sosali, pour la Chebiso Télévision. Bande Kobalandi, lelo yotoye lisusu na actualité na biso, oyo ba rumeur eko circulé na mboka na biso concernant liwa ya Diane. Ba misusu balobi akufi na liwa neti ya Pululu parce que avant Pululu akufa akenaki Brazzaville. Akenaki Brazzaville, kozonga na ye, asalaki crise na ye kutu ya Ezuye na sa pongi. Ya Diane kutu bien. Diane kozonga na ye Brazzaville koya Kinshasa, après Mikolo asali crise, to ebite amona kinani poete asala crise à côté hôpital lelo liwa. To yoki ete côté mususu Diane na mwana ya maman na biso Gabriel ba weleli Gaëtan tango maman asambwisi Diane na télévision ko ba ete Diane akobima na mwana ya muke to yebi biso banso ke bolingo ki parate ata mwa tata na 40 ans
moi naza na mobile naza na 25 ans ezaka ka bolingo to yoke lisusu que maman Diane azali na problème attention yé que moi muke bongo tension e uti wapi po ete asa na crise ya et ko na AVC to yoke lisusu que tangu maman Diane azaki na hôpital garde malade na ye asalaki amona ka sa crise azoki na likolo to yoki pe babi kindoki na famille ya maman Diane makambo bimi ebele bande ko balandi lelo yo naza bongo na lité ya kanda ye alobi akotika makambo ele kaboité sengela dénoncer ba comédien nyonso oyo baza na sima ya maman na biso liwa ya maman Diane bande ko balana ko senga na bino boza la vraiment scotché parce que mission lelo bako yinanga misu pe bako kangisanga misu pe bako sala oyo nyonso ba mingi oyo ba olinga ko sala en tout cas boza la vraiment scotché moto na nzambe na pesi mbote mbote papa chic sango nini tata na biso ya likolo azobatela pamba te mobateli oyo aza likolo na nyonso pe oyo abatelaka biso bien pe abatelaka biso na bokebi eza bobele nzambe na sepelaka ntango bandaka émission na elembo to pe signe ya kozala reconnaître epai na nzambe oyo abatelaka biso vraiment pe akutanisaka biso ngai pe na pesi libota na nzambe nyonso bisika bizwami bino yawe nzambe tata apambola pe abomba bino biso banani tomona mokolo na lelo pe tofuteli yango combien soki ezalaki na domaine ya kofutela yango mbongo biso bato tobotami na bafamille pauvre toningaki tozala na difficulté ya makasi okobandela wapi pe okosukisela wapi kasi natali bato baza na mbongo na bao bazovanda na bafamille présidentielle na bao baza na bacommune eza développé na biso bato tovandi na babalie na bamilie ya suka nzambe azokabolela biso pema lolenge moko amen kasi na sosoli lisusu na bokebi mokili eza ya biso te toza baleki nzela okay moma yo lamuki nzoto makasi moko aza na kati ya hôpital moma yo ozosepela mosusu bazokoti na tiroir ya morgue moma yo ozokende mosala mwasi moko azokota na maternité mpona okenda kobota moma yo ozozonga ndako mosusu bazomema ye mbangu na hôpital mpona accident oyo asali nyonso ezosalama na moma moko misusu bazobotama misusu bazokufa pourquoi na mboka na biso toza na nature soki mutatuni yo papa boni santé tolobaka moi bien elembo ya koloba moi bien eza par rapport ya citation o ngai nazobika na se na moi oyo landa ba exemple amike nazolanda na mokili ndenge tozobika boye na se na moi mutu nyonso eponi mutu te mutu nyonso fo azala na père spirituel na ye même père spirituel na yo azalaka pe na père spirituel na ye ezosunga biso mpona baproblème na biso oyo eza spirituel batata na biso ya molimo basunga biso balandela biso epuis tata na oyo ya molimo okokobombela ye basymptôme spirituel te oyo omonaka fo oyebisa ye mpo ye asunga yo balingo olandanga parti o bien papa chic wana na ka oyo eza baproblème spirituel epuis fo ozala mpe na mosali ya nzambe n'importe quel mosali ya nzambe te mosali ya nzambe ya solo oyo akosunga na baproblème spirituel oyo eza te mpo lelo ekomi oza na père spirituel no alandelaka yo mais ye mpe aya kobakisa lisu milimo ya mabe kati na yo c'est-à-dire yo considéraka ye père spirituel mais nzoka ye nde mobomi naleki deuxième partie ndenge ozovivre boye na se na moi papa totambolaka na mokili na likolo nzambe na se l'état mutu fo azala na avocat na ye mpona kolandela ye na baproblème oyo
justice na ba problème judiciaire c'est très capital tant que un avocat na yo papa problème soki yé ozala na raison ozala na tort ndenge uti ko commettre ba problème a bisika musala et sala kinga pe passe makasi bisika bizwa makinga yi kasi sengelo ozala na avocat ndoko yebisa ye nyonso par là et ko permettre asamba pona yo malamu et si kasi ko passe na ngai ebzalaka ya makasi eza na troisième partie na nina bimisa OK mutu na sena moyi fo azala na docteur na ye docteur azo sunga yo na ba problème eza médical docteur ba bombela ke mutakala te même si ka hernie zali fo alandela asimba ye bakete lingundu e bouger papa bana ba olanda bisoti bana ba olanda te papa bana bazolanda c'est sokolo bana ça pourtant tia position ah OK ba père mon encore inconscient papa limbisa ko bana te papa le toi sérieux hein tout naza sérieux OK na mambo c'est galelo ezate naza sérieux OK naza ngape muta sérieux no moninga ezala mwasi ezala mobali pembeni ya munganga na yo soki azali un bon médecin position nyonso kozalela position nyonso ya mutakala na yo et concerné yete ye problème nezali consultation ayeba maladie ya kilia na ngai to pe mutu na ngana traita kazoka pasi kote nini soki eza na mbuma libele fo afina alandela nini ekimi eloko nini na panzi na wapi papa ngana lelaka tongo midi pe pokwa naza na docteur non naza na docteur te oui que to sambelité hein oui nazo ya poto sambela naza na docteur te yango mona kasoko tuninga papa boni santé na lobaka moi bien c'est-à-dire par la grâce de Dieu na sena ngolu na nzambe nde na benga mi congolais penkolo azo continuer toujours ko batela ngai mais parcours na ngai na nzela na nga ba accident eza ebeli mais to pesa nzambe merci oya bateli biso merci mon tata pamola yo merci na confiance bozo pesa biso merci na fidélité ya koyoka kanga tangu nyoso na ya mabene ya malamu tata pamola bino ndenge bo supporta ngai merci to sambela moto na nzambe merci ezaka mai to lotoko ah papa mélange kaka OK to sambela tata to pamboli yo oza malamu olalisaki biso po la musibiso ba misusu ba benga biso ba aventurier mabe ba misusu ba loba comédien ba misusu ba loba kota na vie politique nyuso o batu bakoko loba tata nga na yeli yango te nga na yeli nde sango malamu tata na mona mboka ezala na ba actualité lokola mboka ote makambo eza ebele tika nyonso tokoloba na yebi ke na kobetisa bate bele libaku naza pe na somo na bango te nkolo ba betisa malibaku lelo tata tango na maboko na yo amen amen moto na nzambe oyoki basango ekoyi na mboka oui tozalaki na yo l'autre fois kobima na yo sango ekoyi tobungisi Diane o lelo atiki biso akena lombango balobi akufi na pasi na motema ndenge parce que mutalaki ber na minute ezali papa na mama na biso Gabriel pona nini apekisaki ye na mwana ye Gaëtan asambwisi na TV mobali na ye apoto pe aboye Gaëtan pe aboye tokene malembe OK tokene wala na peso idée epesa nga idée loba nyonso papa sikoyo balobi ete awutaki pe Brazzaville kozonga na ye yango asalaki mboka sasungeso voilà toyoki pe que likambo ya lesbienne Mama Diane azaki lesbienne anobima na songolo pakala selon ba rumeur je le dis selon ba rumeur eza makambo revérifié yango bikota kota kwende Brazzaville
Pour ce que Moutake Brazzaville, il faut appeler là, soit à Koufa. En tant que l'homme de Dieu, na lisu ya Nzambe, Moussa na Nzambe, ni okoi koloba. Merci Papa Chic, kola pambola yo, pona kolandela makamwa mboka. Très bien. Journaliste bakangaka ye pamba pamba te. Omoni makambo yo tuni. Tango yo tuni za lokolo mibimisi na problème. Tika siko ngana s'en charger na makambo oyo yo otuni ngai nde yango ekozala motuya makasi pour permettre ngai na loba makambo oiza ko se passer na mokili to pe na mboka na nga Congo. Soko ke na mukana na lik chapitre na yango 13 verset na yango 1. La nanga bien papa. Nazo la note très bien. Bible zoloba boye. Kobongo la motema tope kokufa na suki na nga wana. Bible zoloba boye. Kobongo la motema tope kokufa. Nakanyi makomi. Très bien. Attends, on commence à sérieux. Liwa ezanzela biso nyonso. Liwa tokuta yango. Banda pe tokuta liwa to santa modification te na domaine ya liwa. Modification ya liwa ezo ya kaka tango mutu akufi nde bazo modifier lolenge nini bakolelela ye. To lela ye na salle, to lela ye na famille, to kunda ye esika nini. Après ko kunda ye, nini o to ko sala, nani o sengeli to sala te. Ngai na bongo ina ngai Papa Chiki, na baneko banga liwa makasi. Soki eza na bato babanga liwa, na koko zala premier. Na koloba makambo ebele na moment moko amuke po naza pena na makambo ebele sengeli na bimisa bande ko bo supporter ngai na lobaki na prière mususu na koloba ekozala ya mabe mususu pe na koloba ekozala ya bien tant que tozo vivre na sena moi papa soki eza na mutu asepelaka na yote akotika la pe ko sepela na makambo zo salate. Très bien. Mais na singio excuse ndeko na ngai pardon s'il te plaît ato sepela ko yoka ngai te lelo pardon fongola ta télévision yoka nga ta pona lelo na bondeli yo. Très bien. Ateto loba na kata to lina ngai pona finga père spirituel na bino ndeko pardon yoka nga na pona lelo. Voilà. Ndeko Chiki eza facilité nazuya na ba détail. OK. Kokola na ngai na sepela na nyonso. Mais loko na sepela na ngote zaliwa. Na yebi pasi ya kolala nzala. Na yebi pasi ya kozanga lamba. Na yebi pasi ya kozanga mutuka. Na yebi pasi ya kozanga lupangu Papa Chiki. Eza na bane bele ba botama na sena moi oyo. Akuta kombo na ye na kati ya buku ya lupango. Mais biso tozwa chance kokuta kombo na yote na kati ya buku ya lupango. Très bien. Na yebi pasi ya kozala locataire. Na yebi ndenge nini babalukelaka locataire. Na yebi pe ndenge nini babenganaka ye. Na yebi pe ndenge nini babotelaka ye likambo. Po na zala mutu o vina nga mobimba et passant na vie ya ki locataire. Kasi pasi ya liwa ebanda kobangisa ngai wuta bumwana. Kasi tangu mutu akufaka makambo ebotamaka ebele. Tozalaki na musicien moko na Kingasani ya suka kuna na mile na biso na ngambo ya Masina komo na ye Papa Jonita. Papa Jonita molimo ne pema na kimia. À l'époque Kingasani yindi makasi ba musicien ba fongoli ba orchestre ba shai ngenge ba ye ba fongoli ba orchestre na Kingasani
ba Alele Nkoyi beau-frère ya Maya Bienvenue Kamba ba yeba sali ba orchestre na quartier et pour ça qui ambiance mususu na kati ya quartier na mwana mobalo na bosani komona ye atrisha tipo mutu alibandi tata pambola yo tipo ba pesa ki loyenge makasi me banzemu na bango nyonso ti babane koyema na bane ko maîtriser ngo te papa moko musicien pe papa Jonita ayemi nzembo boye tango moto akokufa ba rezo ekomi ebele ba famille epayo ba roulage babimi po badi embela tango moto akufaka makambo ebimaka ebele na bani komona liwa na kala tozalaki na système ya kunde bembe mutuka kunde bembe soki mutu akufi na quartier okomona cérémonie nazuya na makambo ya Diane nazopesa ba exemple pona ya ko présenter siko Diane aza nani ezalaki na système moko batu bi bane kolela sera batibi bangala bakolela na minoko na banga bangala bakokanga maputa na baloketo babandi badansi bakongo bazolela kikongo baluba bazolela na kichiluba okomona bakati kati bana bakovo bapakoli bana ba mafuta na quartier bakangi ba mandala na bazotia batu ba blé na bilongi ezalaki très bizarre na citation bane ko passer na makambo aliwa ngai siko na komi tu na ba question na bi nzambe na ngai nazomona batu bazokufa soki akufi akei lisolo eza lisusu te est-ce que ngape mukolo moko na kokufa eloko elongo na ngai pasi ya liwa eza nini Mobutu na tikala ko vivre pena liwa na yete po akimaka ya kokima Mobutu apakati mbangu bake kokundele na Maroc pasi ya liwa tope kobanga liwa ebane kolongwanga mukie tangu na ekomona Kabila le père molimo ne pe manakimia Kabila le père akufi nalobi Kabila le père akufa ndenge nini Kabila le père akufa te tangu Kabila le père akufi botiela kanga ba photo na linga ndenge bo montage logo wana eleki sima mikolo namoni papa oya adoration ale muloto nazo ko apese baliwa batu nazo tala mosala nzambe balobi soki yaza ko adore kiti nzambe zo sani ezo ningana siko nazo mitu na question mutu azo ningisa kiti nzambe akufeli nini na bani ko zo mwa kimia muke na ko mona fumu ba kestera kufi tangu kestera kufi na ko mona papa Wemba kufi mais na kozonga mukie na histoire ya papa Wemba na Kester olimbisanga na kozonga tangu na koyana lisolo Diane Tabulei ayeko kufa ya Mari Misamu akufi tangu na moni raya batu wana lolenge babane ko pese na mboka lolenge via ibalobaka koma ya célébrité kati na bango ereniaki na ndimaki te batu wana bakokufa nde na yeko longola sikoyo kobanga liwa liwa na zela kaona ba position nyonso koyela liwa na zela kona ba position nyonso koyela soki na pongi yaka nazo zela yo soki na masasi yaka nazo zela yo soki na pongi liwa yaka nazo zela yo soki na accident yaka liwa nazo zela yo nazo zela liwa na ngai nazelaka yango na position nyonso mpo nayebi mokolo te nayebi jour te nayebi heure te bato bazokanisela nga mabe na minute oyo basala nga mabe nayebi mpe bisika bakowutela te yango na promettre bango na yebisa bango
position nous sommes préparés lenga liwa je m'attends nazo zelango na kimia nyonso sans brutalité na yebisa ki pe famille na soki liwe ye bon brutaliser mutu te etika eya ndenge sengele ya landa nazo lando très bien ba profeti ya mihibi baleki na ba chaîne o esengela ki baleka ba pesi ba prophétie etikali 2 comédiens etikali 3 comédiens ba comédien ba kokufa ebele ba comédien ba kolandana na yoka biloko wana nyonso ndenge baloba na yape na ba TV na répondre pe bango mosali nzambe nyonso oyo alekaki na chaîne ya télévision alobaki même na ba chaîne na yo oyo aya awa aloba etikali 2 comédiens bazolanda kala te nayebisaki nzambe na lobi bato bazoya koloba biloko wana est-ce que bayebi 2 comédiens wana bacharge bango baza nango na bafamille bango baye kosakola bacomédien bakufa nzambe sunga mutu alobi na famille ya tata na ye 10 personnes bakufa na famille ya mama na ye 10 personnes bakufa na famille ya mwasi na ye 10 personnes bakufa je crois na yebisa yango prophète Ézéchiel je crois na yebisa yango ya Roger je crois mutu nyonso oyo yaki na prophétie mpona bacomédien nazala wana justement mpona korépondre bango ke liwa mpe na bafamille na bino ezali bobanda mpe kokufela kala bosekwisa mpe mutu te papa liwa eza na badomeni nyonso na yesu kopadiane on a sérieux hein mayo il faut omoni papa chic balobi mutu ya bela mutu ata bomoni akomi lokola ndeti abongi mais eza na basekel oyo etikalaka biso toza bongo ere moko okokomona mpe nalobi makambo eza na nzela ere moko ntango bakimpe koya na bouge mutu ya tiani lelo na kolela te po esi na leli mingi ma emiso ekauki ngai diani na ndimaki te ma sœur Diane nazo ndima te nazo mituna Diane alali pongi akolamuka après to azo ninga salisanga ba G na leka on a plateau na yo na ebisa ko na lobi tozela Diane abika pona solola na yeba problème uti wapi na pekisaki mpe bandeko na ye bacomédien oyo bakendaki na bacaméra oyo bakendaki kofilme moninga na aire ya maladi ata kokufi na kozanga te koproklame yo ma sœur Diane makambo ebimi ebele na nsima na yo bamisusu bazweli yo raison ntango outaki Brazzaville bamisusu balobi ki lesbienne bamisusu balobi o esengeli baloba pona ngonga ya liwa na yo ya moete Diane akufa to pe Diane bana maladi ezalaki na tiraillement moke bane koleka entre Diane na ya Gabi voilà na yeko telemela ya Gabi te na yeko lobela pe Gabriel Mabete ba ya Gabi bazo sala fierita mboka baza pe ba ya na biso okay ngai eloko ebomanga na vie eza âge na ngana ya bango ngai soki nazalaki âge moko na ba ya Gabriel to na ba Diane oninga koyoka ke to bota pata bana mais lokola bango bazalaki mikolo moyenne meka kosala eloko wana eza te
En plus, bolingo pesa nango na agité. Rankine botamaki ndenge nini? Et botamaki à partir ya lisolo uti kobeta na yebi yango bien. Que mwana Yaya Gabi, comment on est? Gaëtan. Gaëtan azobimana na Diane. Eza faute ya Dianité. Eza pe faute ya Gaëtan te. Ceux qui ont lobby to proclamer parmi ma fille et ma comédien. Total parmi ma fille les plus belles. Diane Azanakati. Très bien. Du fait que Diane Azamwasi kitoko. Abane ko luka mobali pe o akosala ye makambo ya kitoko. Azala mwana mukie. Azala mukolo et concernant ki Diani te. Bible zolo baboye. Aimez-vous les uns et les autres. Ok. Linga muninga na yo lolengo milingaka. Na kati ya makomi Jésus-Christ apesi biso agité. Ezala oyaza plus petit, oyaza plus grand, bolingana parce que bolingo ezana agité. Mais pour ezala na agité, faut boluka bo officialiser yango et comme na ba norme. Okay. Yango ete bato pe po ba officialiser libala. Faut ba le capé étape ya ko yebana. Lokola fiançailles ndenge mwana bane ko luka bimana mama na camarade ya mama na ye. Makamwe botami ebele na ko ya papa ça no kimia. Pourquoi est provoqué siko guerre lokola ennemi et salir ya Gabi na liwa ya Diane. Tangu Diane azalaki na bon moi wana na maladi eyete. Réconciliation officielle et salama na moni yango na ba télévision. Ndenge ngai pe na salaki yango na papa na ngai. Pasteur de la foi. Oyebi pourquoi na salaki yango? Pour na kotika batu kolongola batu babiloko eza na mitu ya batu. Lelo liwa ya mutu ezotanga makana mutu ya mutu. Na boyaki ngai na lata baber ya père na ngai, père na nga palata baber na ngai. Kester akufi na betelo skoli solo. Tangu Kester akufi ngai moko na mona bandeko na biso ya bandundu ndenge bazolela mpangi mekwenda mfumu pa Kester nani yake katula betu soni yani ne mutake bulaka muziki betu na bandundu toke sepilaka fumu pa Kester babandi ko belela muzitu ngeke wapi fumu pa mekwenda babandi ko belela Martin Fayulu ngeke wapi fumu pa mesani amekwenda mutu yani amesala fumu pa imbi yani pake landa wana na yoka bango papa na lobaka muno kwa mboka teme na yoka nenge bazoloba papa mutu azolela na kikongo ya leta aleli bampangi ya bandundu benuke wapi fumu pa Kester amekwenda papa toleli fumu pa histoire esili chose étonnant mukolo papa wemba kufi na yoki mutu bandundu azoleka zoloba yandi yani kanisaka ti tomekwenda tomekwenda yana ani kanisaka mfudu mtoto yai bwala yai ya bao mosi tomekwenda biloko mokili papa ezokota ba oboni biloko na lobaka mutu akokanganga pe mutu akotyanga place azate papa mutu amekate omoni nga na mboko yo moko leta po boyebi o nga na zate so yebi o nga nazali okoko pusa na to ya koloba biloko ozoloba libuna musika naza mutu munene na mboko papa un jour bokolela ngai bokoloba héros national akei likambo wana depuis fumu pa Kester na papa wemba ete ya ngai c'est que soko oza na rankini moko na mutu mutu wana azwi problème ekoko risqué ekoya na mutu na yo ya Gabi akomi mal vie na minute ndenge tozoloba boye
ya Gabi a commis mal vie. Merci. Pourquoi ya Gabi a commis mal vie? N'a pas ça dit troubleté, n'a pas ça ce qu'on trouble pour na banda siko ba des autres. Batu ba ozelango ngana zo umisa ba. OK. Trouble manque continue minute on mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moi mutakala na nkolo. Nako bete bato lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambi seminele babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka yo oya mutubul oya libandi oya kovo wana oya nzoto mikie bachoko wana oya mikolo bazobenga ye meti noir yo nazoloba na yo nako bete bato lengo na papulu na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e bale kauki bambi semnene babimi miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te kasi mokolo batiaka ye na nkopo esengaka mapa eya elingi koloba ete bana bakoli Papa Lutumba sosola yango souverain akoli. Papa na betelo lisolo. Omoni musala théâtre. Majorité. Ya bato baza ba célèbre lelo na Congo. Histoire na bango eza passe na mawa. Na tikali komona te na famille Mobutu comédien na kati. Na tikali komona te na famille ya papa Kasavubu comédien na kati. Na tikali komona te na famille ya Kabila le père comédien na kati. Na moni te na Kabila fils comédien na kati. Awa na papa Antoine Tshisekedi Tshilombo na monité comédien na kati. C'est-à-dire na kati ya comédien, majorité ya artistes et comédiens, ce sont des pauvres. Babotami na ba famille pauvre, babotami na ba famille reculée na ba milieu reculé. Papa, allez vérifier. Soko yoki na lobi likambu, zala lokwa bandimi ya bere. Nous se faut qu'on vérifie. Comédien na mboka oyo azala lokola inconscient, azala lokola mututi. Papa na betelo lisolo pe puna ngai. Tangu na bani makamba ko sekisa batu, to pe tangu na bani makamba ko teya. Papa, tangu eza munene ba ebisinga balobi ba prêtre belo baza na Afrique du Sud, ba prêtre belo baza na Europe, na États-Unis na Canada, eza ba yana ya changu. Mais mutu akotala yo azati. Mutu akipaka ngai te. Lelo soki ngai pasteur lité ya kanda naza na valeur lelo na mboka oyo na lobaka ngo na motema na nga mobimba papa. Reconnaissance eza très important. Pe lelo ba collègue na nga ba comédien baba na ko pesa nga valeur bazo pesa nga lelo eza grâce ya mama Olive Lembe Kabila initiative plus OLK musalo ibatu bane ko mona tina te musalo batu bane ko bengisa ngai te mama wana ndima ko bengisa ngai to vandi to sololi paye bisinga lobi continuer musala na yo. Et malgré bolamo ya mama wana malgré bolingo mama za na mpona ba comédie ba zo akize ka biye mutazo bonga ba comédie wani talinga ite koko tsanga na makambo wana te na ndimi pete mama koko sali loko wana na niveau na ye e ko simba te po akosala bongo pozo nini pas comédien te akosala bongo pozo nini pas comédien to comédien waza na nini
bangonde kutu bayaka nde pona kosunga ba comédien tata pambola yo nazo ya sikoyo na komi pa ya Gabi na mwana na yo Gaïta boyoki ndenge esone na yete pona ko condamner bino na yepete pona ko loba mabe soki na lobi na condamner yo ozape na esika ko changa ite soki pe na lobi pe na condamner yo te na zape na loko ya kozwa pa na yo te mais na zo sunga bino na conseil papa ba privé qui na banzonzingi moi diana nda kufa ite souci ba privé qui na banzonzingi papa nazaka na somo nzonzingi te muto atongela banzonzingi mapango eza major bisadidi nazaka na somo na ngote oh papa nazalaka na somo nzonzingi te penga na bimela pe na nzonzingi te la nana loba makambo eza tri kapite kokotanga na ba bêtise te so kotinga na ba bêtise ko bebisa idée na ngai koba makambo ebimi ebele ebimi ya kilesibienne ebimi ya Brazzaville ebimi ya kowela mobali ebimi kindoki na famille oui c'est bien effectivement na ebi soki mutu akufi makambo ebimaka ebele très bien Diane obozomona Diane aza n'importe quel mwasi te Diane azalaki mwasi obiloko nyonso ya nzoto na ye eza complet nga nyonso ezala na nzoto ya Diane na sepela nango kobanda na tolo na ye na papa zela te faut que loba pe ba qualité mutu ba responsable bazolana maintenant loba pe ba qualité na ye pona pe papa nga na te kana ba exemple soki te to tika na biso o sala émission na respect na moyi mais na ça respect na moyi faut na lo siko o kasinga matin ndeko na ngai na lingi boza na respect na moyi s'il vous plaît na ça respect na moyi mais tika na loba ba qualité moyi OK loba mais ça ndeko na ngai po o mwenga siko biloko na ya na plateau na te pona boyi papa ngala ko ndima to bebisela nga chaîne ngala ba na bebisela chaîne te na bêtise na yo ouais ça musapiti oh papa na ngai ko bien na zaki pembe na na pembe na ete landa azalika banolo bate azuzu te banolo ba landa loba moto na nzambe ndeko na ngai na lobela comédien nyonso na mboko yo ba yebi nga pe bien et puis na monde à comédie ça peut na ba comédie batanga makasi na lobela bango papa nga na za intouchable na toucha na ba politicien mo continue na kota na mboko nga na lobela yete combattant ni nga na lobela yete oyebi nga pe bien kobosa na kate musicien nini wera kuta ko beta Zénith me ngai ana Kinshasa na ebise ke papa nzamba laksinga concert ezate ba ko silika baseni basiliki ndesi na lobby ozomona ngai mobola teti na début na lobaki na zosela nini liwa eye na position nyonso ngane na valibo na zela ka liwa lokola mbongo na banki po makambo na zosala liwa na ngeza pembeni abeda shu bongisaka ba cercueil sous les kauka bobo ngisaka déjà pour nango na za fifa bozo yate bobo yata muna kokufa na yebisi bino déjà bobo ngisaka eza na bato ebele aya mabe na théâtre aya pena bootala oyo faux chéri fonzele akomeli kitoko na théâtre Diani aya kitoko aya c'est-à-dire ayena kitoko na ye na kati ya théâtre eloko moko te ezala incomplet na nzoto ya Diane ngai na sepela na edendeli ya Diane Diane azotambola azodenda ngai nazosepela lobi miliki auti wapi ezani eloko ekweisanga kidiba te lokwa mabe na Diane papa
Papa. Ozwanga mabe. Na ebisi yo. Tokata émission. Banda. Tokata, mon frère. Ozwanga mabe. Tokata. Yoka. Lelo suka. Yoka na bibo. Mukoro mona ngana ye awa na shebiso na yo oyo. Mon frère, papa na ngai. Olebe le wa mabe la TV. Et là, on a mais je suis responsable. Mais si tu es dans la comédie, tu es dans la comédie. Mais non, c'est la comédie. Moi, je fais comédie. Il y a un gars qui est raté. Non. Attends, Mato Kiti, il y a un gars qui est raté. Ah, bon, bon, papa. Tu as la scodienne, Nangaï. Tu as la langue moisi. Tu as la toune, la langue moisi. Papa, il y a un ça koufi. Ah, si, go. Tu as la nina là. Tu as la qualité. Tu as un souka. Loba. Aussi ça va maïe na madina ça nini. Tika na loba te. OK, loba. Na koya ki diba pona tolo ya Diane. Na lala ba pongité. Mais occasion ezala kité. Nyo so na bane ko zela Diane. So ka pesa nga na ninga na boya te. Ah ndeko na ngai tika na silisa. Tika na silisa ide na ngai. Tika na silisa ide. Asa muta ko ipe ko lamba mwa pondu mwa fufu. OK. Ape singa na lié. Papa, tika ba bêtise ko ndeko na ngai. Eloko ebomange pa Diani eza esekeli. Ah! Liwoza mabe hein. Na sauté na yesko Nathalie Sabino vie artistique. Artiste aza éducateur ya mans, non que éducateur ya buzoba. To yaka na art po eza musala oyo e komisi biso batu na kati ya bato pe ba famille na biso lelo eza na valeur grâce ya maboke ngaliema. Mais eloko elekelaka ngai mutu akomisi art kanali ya buzoba. Eloko ezo sepelisa ngai na matia na nga lelo Diane azalaki mwana mokete. Comédien nyonso akufa na mboka oyo ye moko aza conscient pe aza consciente ayebi liwana ye ke liwana nga tina okota mabele nazo kota pona likambu boye. Très bien. Wana mana moni kwa style. Papa, tu sais que tant na yaka yo considérer nga zoba. Tena tunyo mo fait tant na yaka yo considérer nga zoba. Omoni te to solo la papa chi. Na linga ndema la example. Omoni no mususu ki na ye. Te ngana olaksa yo. Ngana lakso musapi pe to tieteme na to musapi tina lisu. Na yebisi yo. Yebisa nga déjà partir à libanda na balabala papa ko kota awa te. Tant que tika na kota awa nzoko so nga zoba. Ozo nga zoba pona ni. L'émission sur la mabe mais lui na moni réfléchir bien. Oh. Et puis na mboko pe mutalekanga na mayela zate. Oh. Na émission vérité. Dans mon là problème to so na mais na okipe oté. Toi ça va matanga. Na clôturer hein. Okay. Pour na ko tika pe ba na nzambe na posa te. Fona si c'est logo na nga na idée na ngai. Batu ba komisi théâtre kanali ya buzoba. Très bien. Papa. Comédien aza pasteur. Comédien aza éducateur. À côté kana bandaka batu sans autorisation. Oh le bon la session ba mitaka na bino. C'est là tengane na olobate papa. Te bon na mboka musu besoin insulte papa. Ko sala ka bon. Na chobo besoin insulte. Na l'action alliance c'est insulte. Papa. Na l'action alliance c'est insulte makasi. Tuna so tche. Na l'action que na bala c'est insulte. Ah. Chata bona nenga boy. Boy. Ba combien bon vous soni landa. OK. Na te aga kitoko yango zo kanele nyama te. OK. Modèle na lo ba mingi. Na comme ce qu'on éducation artistique. OK. To le artiste azanani. Artiste aza mutu o azo sala lokumu ya mboka. Hein? Mon artiste vient de mon culture. Mutu aza na kati ya culture aza mutu abuso bato papa. Culture est très important. Na bafu ya batu na mokili mobimba. Mutu na mutu ke baza na culture na bango. Ndenge nini ba se comportaka.
lelo artiste soki akufi ezobima artiste asima ki bakisi na Brazzaville ezobima artiste lesbienne papa et comment mimi tina niveau artiste ya basi mibale ya mwasi azo former mwasi to ya mwasi aza lesbien azape na mwasi na epeka na kati ya théâtre basangisi pe ne bakomo ne batu basangisaka tika boy eza lokola boboti mwana yo tie lettre no ya liboso madame pa tie lettre ne pe ya liboso bosangisi bopesi na mwana na théâtre ezosalama donc wana groupe à théâtre na kati ya théâtre donc groupe à théâtre ezosalama boloba nyonso bokoloba Diane azalaki mwana mukete Diane mutu bane kotambusa ye azalaki te ye moko bane komitambusa kokene ba Brazzaville kokene ba Nzonzi kotika famille kotambola pe na ba groupe nyonso ye bane kobengisa ye azalaki na mutu te azalaki ye moko moko na moko ayebi secret ya liwa na ye ngai ningi naza boye papa soko yoki na kufi na sida boyango ngai eloko bomisa ngai eza bilobela na ngai mokili eyebi ke bilobela na ye ndeko bomisa ye oyo pako yoki na ngama wapona bilobela lobe limbisa nga seni alimbisi ngai wana eza clair ye bani mutu nyonso na mboko ayebi yango ke tata oya mutu munene olite ya kanda eloko bomisa ye ezaka bilobela mboka yebi diaspora pe bayebi yango etika bilobela nakoka te eza don papa nakoka te nazanga ya kolia me koloba na ozanga yango te biso tozwi na koloba na koloba mama Olive amoni ngai na koloba mama Denise amoni ngai mama Olive amonaka biso te vraiment mama ni mama na yo monaka biso te vraiment na yo ezaka ngonga na mais to sala musala na mboko na journalisme bela mais omona mama Olive abengisi ba journaliste biso tozala kate ngai na bengisi pe mutu te wana zolinga siko na sani na kota komona yo oui nazana niveau mais le décembre mama Olive abenga biso te tozela décembre kasi OK d'accord décembre za pembeni OK d'accord ya Diani ozangisinga maloba natali ba photo na yo natandi yango na ba fille ya ba comédien na moni salité na bango yo bimi soin na misu na bango bana baza salité ba comédien belé ya basi baza salité ba bongeli na kati ya théâtre papa so na mina tanga ba komo na bango o regretter penga pe na ko regretter po bango pe ba ko inangai aza le seul fille o azala soin na théâtre pe soka ye tournage ozomona ka mwanso aza soin ko supporter Diane te combien de fois na supporter été kasi bible ezoloba to lela na ba obazolela pe to sepela na ba obazo sepela ezui ba comédien ezali kambo pasi na pekisi ba prophète nyonso bayaka na ba télévision pona ko boaka mbela epai na ba comédien Diane abelaki na sima maladie bande ko na ba comédien basangani tango basangani babani ko tia ba contribution balobi ete to luka to sala ete ndeko na biso abika zonga bonne santé ekozala pona lokuma ba comédien kasi nyonso o basalaki esimbaki te bitumbe ninge banda ya papa Masumu na Losanjo batu ya ba association balingaka mutu akufa bango siko balingi bafongola misu et puis bango bayaka ndenge nini batalaka est-ce liwa oyo kokota mbongo ndenge na moneli ya Diane kokota mbongo nde batata bakofongola misu pona koyambango pona koluka gouvernement po pe bakonzi babimisa quelque chose po balela artiste comédien na kombo Diani
molimo ne pe mana kimia Diani ozalaki mwasi kitoko mutu nyonso atala photo na yo a regretter te pe a sepela alobi ete mwasi kitoko yeyo na kati ba comédien bazali na juge yo te soko kufeli na kisi etalinga itenga mutu na tinda kyo na makambo ya kisi te soki ki lesbien etalinga itenga pe mutu na tinda kyo te soki liwe uti na famille etalinga ite menga na lobaka boya Diani na ko sepela soki na ngambo ba comédien na ngambo ya famille tope mibalo yo zala na bango mutu moko aza suks ayebi liwa na yo yaya anapesaka deux conditions pardon ya Diani songa ngai soki azalaka na mituka bimela ye na nzela na boulevard na volant po abeta tono yo na yeboke na nzela moko soki possibilité ko bimela ye na voler eza te bimela ye na kati ya douche moma zana fulufulu ebele na nzoto po abima mokile mona mutakala na ye tika na lela ya Diani ya Diani bana batika libo fele comment nana esilite ya Diani Courage, papa, courage. Donc, ya Diani ya Diani mama il était à Kanda, Zalafort. Naba ini baleli na bato bazalane ba problème baleli na bato balingaki ete baleli na bato botela mibali baleli Diani mama ya Diani nakanisi masirika na soli coste papa chic na théâtre bilonga mabezo tikala bilonga kitoko to kufa na nini mama na kanisi mundweri Diani na kanisi badebele Jipe Masamba kota studio kwa comédie baemba azaka musicien Jipe yeka so comédie akufi studio ancien musicien va dans la studio to kanisa na kanisa ebele mbala moko na kanisi pululu Pululu Brazzaville aya piqué crise ya Diani Brazzaville AVC ça donc il est Brazzaville donc on arrive à la fin de cette émission. Joyeux anniversaire à Huguette Mboma. Huguette Mboma, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup à Dodi Molongi. Dodi Molongi depuis la France, donc on a Pessi Ombote, c'est quand aux amis. Mbotama est là, moi. Huguette Mboma, donc joyeux anniversaire. Respect, Nayo, Huguette Mboma. Anniversaire à Huguette Mboma, Lelo. Huguette Mboma, date ya kufa toyebaka yango te, moi to fetango ezalaka te. Kasi ya mbotama Huguette Mboma na souhaité ba joyeux anniversaire tata pambola yo lia gâteau melana champagne sepela na ba collègue na yo kasi sepela na bonzambe voilà tata pambola yo na pesi ba mbote na ngai mingi et pas ya maman Chantal Mvutu maman Chantal Mvutu bayemba balemba donc ye azala asila raté
Depuis France. Maman Chantal Mvutu. Batuba yebeli yepe mingi kuna na France na kombo ya Safi Santa. Yewana. Maman Safi Santa tata pambola yo. Molonga ni ya papa Alain Mvutu. Ah couple oyo. Nazo sepela na maman Chantal Makasi na papa na ngai Alain Mvutu. Tata pambola bino bisika biso bino na couple na bino. Kasi na boka ba partenaire na ngai. Toleka. Nakoma mwana musala na yo po yo moko osepela o engagé ngai na likambo etali ba dédicace. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, na kati Afrique du Sud, prêtre de prêtres, Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, molongani ya maman Charity Moleka, fondation Moleka, maman Charity Moleka, Mohamed Moleka. Ngai bon na bino yeyo tata apambola bino na bosanité trésor muchi ya ba trésor papa social trésor muchi papa lobali loba moko pona ngai tata apambola yo kulutu zino safela ya bazino double nationalité zino safela kulutu bangonde basimbi Afrique du Sud okute na zino safela omoni ba prêtre nyonso yeba benga ke double nationalité po sololaka na ba nationalité nyonso zino safela na bosanité Prince Sasa le sénateur en vie Prince Sasa tata pambola yo molongani ya mama Cynthia bisika bizwami bino nazo ya kalate tata pambola bino kulutu Jimmy Belau ndenge boyokana kina lipasa bambongo aya Jimmy Belau lité akanda azoze la contribution na bino po akoma pe vekile ekosala kitoko Jimmy Belau na lipasa bambongo tata pambola bino na bosanité acteur a filme ya kufaka te aza acteur a mbongo acteur a mapangu acteur a mituka Yannick Kimiya acteur a filme romance acteur nzamba pambola yo ba onyo so bozana kati Afrique du Sud précisément na Djobour na pesi bino ba mbotre maître Kaye tata pambola yo maître Vandam na zoni bo na Dirban Didier Kabish mutu wa dollar tata pambola yo Didier Trésor Massa le boko wa Dirban ya pesa tala te Trésor Massa tata pambola yo MK Fox o komi na kati ya Dirban ozo luka société moko ya sécurité luka MK Fox okomona ndenge bako sepelisa yo pona ba image ozana fête ozana mariage luka Richard image Cédric Inakasila 3 fois maître tata pambola yo Otis Massa papa social Otis Massa tata pambola yo pona nyonso oyo salaka pona lité akanda Philippe Zamalek tata pambola yo Philippe Zamalek tata pambola yo MC leader ya ba MC yenda kota kanga magasin tangu na koma kana kati ya Dirba tata pambola yo na yena kati ya France wana nazo mona maison Kitams Pablo Kitambala wana maison na ngai esika na kota esika ba bien na ngai makamu na ngai nyonso zalaga na makamu na ngai spirituel maison Kitams Papi Bunzi papa français tata pambola yo na zone les États-Unis héritier mpaka 7500 giga pese loko ozwe loko na bosanité les boss Jacques Sobanuka papa na liaka na mabanga ndeko na nga pardon s'il te plaît ndenge na yawa tika na tanga batu na ngai maître Patrick Mpiana tata pambola yo na ba auto tangi te tika ya wenzambe tata apambola bino papa merci pour l'invitation na présenter ba condoléances na famille artistique nyonso ya ba comédie ba kufeli ndeko na bango Diane tolobi o esengela ki toloba mon côté abeta malibaku oyo ndeko na bino frère na bino AJP za mokie soki bosalinga mabe bokotika la nani et ko pesa kitoko te papa c'est la famille la sepela ki pe na papa Moïse Mbiye ninga zuya mbaba sali na nzambe izo sala kitoko mais yo kete na okende papa
nakokende kaka nakokende aza moto akoyamba ngai OK beaucoup soki ya Denis bayambi ebongo ngai ngana ya Denis eloko moko ti malade ya mito oyeki te kulutu achange kombo métier noir mikolo babenge métier noir po pembe esangani na noir tata pambola ya Denis na sepeli. Voilà, mesdames, messieurs, un grand plaisir. Ya koyeba ite boze ebele boko na biso. Na pesa mbote. On a la ceinture ya maman Chantal, hein? Donc on a ceinture ya maman Chantal. Oyo bazala pene pene ya maman Chantal. Vous tout. Na bandi. Na pesi mbote na Tracy énergie. On a pene ya maman Chantal. Na pesi mbote na Jessie Telo. On a pas pene ya maman Chantal. Maman Olivier Tété, il est pas à pemeni ya maman Chantal. On a pesé bien bambote belé sika bozwami. Maman Chantal, vous tout nzambe ya pambola yo, na nyoso ko sala pona ndeko na yo Cheikh Mukadi nzambe ya pambola yo. Un grand merci à Jonathan Mukadi pour la prise de vue. Merci na Eli Obarobenga Elias hein, donc pour la réalisation na moni Denis Mosolo babiyende ako sala makamope ya réalisation babiyende mwana moke très mayele. Na pesi mbote na bayini mbote o nyosa lingaka biso te donc linga biso kaka po za obligé o linga biso parce que biso to linga batu nyoso na ya mabe na ya malamu to linga biso. Je pense aussi yé na robosa na yete so na bosa na événement na kokufa donc sponsor na biso yenda sponsoriser biso yenda pesa ka mbongo yende ya futa ka biso chaque fin du mois mbongo ezanga raté de ma banque nyoso etona ba mbongo na je suis Christ Nazareth parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Biso Télévision. Bande ko balandi ce qui hier sont été au Koutana pour une émission à Sika. Mais je pense aussi à ma femme Lydie Mukadi, ma femme. Merci pour notre partenaire Nabiso pour le niveau à Canada, ONG Mogoya, la vie donc ngala banalina français. Kalaming te bo mon logo gozalawa. Donc ONG on est sponsorisé, ba émission Nyon c'est la police de star. Nzambe ya pambola bino. J'espère qu'ils agissent du mal, ma mort aux en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, c'est l'histoire des mères en pleurs. Ouais. Histoire de mère en pleurs, on avance dans le jet, c'est pas pour faire plaire. Jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, bis réfléchis, t'as pas dans la tête, dans le Voudigo y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port. En cas de descente, il faut rester fort. On retrouve dans le B. Christian Diarra est mort. J'ai appuyé sur la gâchette, ne va gâcher, on dit que ça comme Kata. Si mort si blessé, c'est moi la mort. Des taches de sang à foison sur mon blazer. Je me vois marcaner comme dans la série, mais toujours en vie. Yammer. Je porte le nom de ma rue. Ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas raw dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Ce qui perd c'est péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand cette couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer, ça l'histoire des mères en pleurs. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.